Topesi bino mbote boze ebele liboso betendo ekipo na kolanda magazine chrétienne à Lingala. Tozo fongola na manaka oyo. Traversée 2023 na église de Mangembo Bandalungwa samedi 31 décembre na ngonga ya 20h kino na Tongo. Ekozala butu ya mabondeli kokumba melape kokumisa nzambe ndenge abateli biso na 2022 mobimba. Évêque Espérance Mbakadi akozala wana. Bana ya Kinshasa mobimba to bengisami na veye oyo to bengaka traversée 2023 oyo ekozala na église sans pressé ya pasteur Jean Bosco Kindomba bolanda ndenga lobi. Église sans précieux ya mobateli mpate Jean Bosco Kindomba babengisi bana na nzambe ya engumba mokonzi Kinshasa na milulu ya traversée 2023 tope bokati simbula na mabondeli mokolo ya samedi 31 décembre 2022 na ngonga ya 20h kino na Tongo na mama na likambo komitia na esika po na bikamwa ya kolekela kibomoto. Na suka ya mbula le 31 toza na réveillon ya grâce au toza benga bana nzambe nyonso baya kosangana na biso parce que na kolobela sur se positionner pour un miracle extraordinaire pour na mbulu ezakoya thème na biso ekozala prodige miracle et signe lokole ekozala donc faut le 31 mutu nyonso à se positionner au moni par exemple sokozota la télévision il y a des moments on dirait ezabalo son écran exact que écran est en panne exact que canal les olekate exact simplement peut-être antenne et ningani mo moke ce qui monta matina likolo to na se abongisi moke antenne et positionné pour siko image les kakabia donc le 31 to komeka ko balola un peu antenne na biso pour to zo fréquence eza juste pour ba miracle et comme vie na biso ya tout le jour na lingaka mingi terme surnaturel et to comme vraiment na vie moko ya surnaturel. Et je crois que Nzamba est capable de faire ça. Moko na uti na ba moment moko très difficile na moni loboko ya Nzambe ko sala na bomo inangai pe na ndimi que eza elembo monene lokwa na tango ya Biblia ya tango Nzamba lingo ko pesa message na peuple na ye akolekisa ngo na nzela ya prophète ako vivre ngo même na kati na mosuni na ye na nzoto na ye et na bandi que ba demo onga na longi bana nanga nyonso baza kondima sango malamu nazo kote ya bango pe bakolonga yangwana ebongi to se repositionner pour to koka vraiment ko vivre ba signe ba prodige pe ba miracle ya Nzambe endeko suka ya mbula oyo tokatisa yango elongo na Yesu po yende abateli biso. Adresse eza semoko na sima ya maison communale ya Kalamu église sans précieux eza wana. Ekoinda le 31 décembre oyo na église porte des cieux wapi esika milulu minene ya traversée 2023 ekozala elongo na prophète Joël Francis Tatu bolanda ndenge a communiquer. Prophète Joël Francis Tatu ya église porte des cieux babengisi biso banso na milulu ya bokati simbula oyo babengi butu ya komata mokolo ya samedi le 31 décembre 2022 na ngonga ya 20h kino na Tongo kuna ekozala kakate kokumisa na kogumbamela kasi kuna masakoli nde ekozala butu mobimba mosakoli alobi. Nuit de l'Ascension. Et ça, nuit à Ascension, nuit à Komata. En tout cas, le samedi 31 décembre, à partir de 20h, à un apport des cieux, tous à l'église, les bandes à Petit Boulevard. Et ça, grande nuit, il y a méga réveillon prophétique. En fait, là, l'avait, qu'il avait, la louange d'adoration, ça m'a bêté. Qu'il avait, place, dans un terme, mais ça m'a bêté. Mais qu'il avait place, prophète, ça, c'est différent. Parce que le prophète a la capacité au monde futur, na katia présent. Et spécificité, il y a réveillon au non seulement on a opéré la prophétie pour nous sacoler la bateau, au bakoya, ba délégation partout pour nous assister à la Vénabiso, délégation de Madagascar. Bon, on a 3-4 personnes. Brazzaville bawabi paine pour na vewana na kosako na pe pour na mboka pe pour na monde ba événement koleka na France na États-Unis na Russie na Est à Congo donc eza vraiment tozoya na vewana pour to kumisa nzami to kota na penser année mais aussi to mona calendrier l'année prochaine ba événement yokoya pendant na mars to be mars et le bobo salema totali to coché to le avril
prophète alobaki il a boyé salema économiquement na social na climat donc eza pena nuit prophétique au vrai sens du mot donc bozanga te bona ba famille na bino nyonso pour le 31 oyo ozala somo ozwami na limete to mpe na zingazinga kolala na ndako te to mpe na bar te toya nde kopesa nzambe matondi na église porte des cieux na commune ya limete 10e rue industrielle boyei malamu na kombo na yesu. Il y a des gens qui ne sont pas discrets, indiscrets, destructeurs. Jeunesse pour Christ ya église la louange bazalaki na mikolo misatu elongo na mobateli pate Abraham Ngalasi bolanda ndenge bilenge balobi. Clôture ya milulu ya bilenge oyo tobengi bilenge pona Kristu esalimaki na église la louange elongo na mobateli mpate Abraham Ngalasi na mama na likambo nzambe aza koluka nani ya kopambola ebongo milulu yango ebandaki mokolo ya lundi 19 décembre pe esilaki mokolo ya mercredi 21 décembre 2022 bilenge balobi. Oui, pendant ces 3 jours oyo tosepeli mingi parce que papa nous a bénis comme le thème le dit bien. Dieu cherche qui bénir et Dieu cherche et il nous a trouvés. Et il nous a bénis. C'est pour moi une grande joie. Oui, pour la c'est une grande porte qui était ouverte pour la puissance jeune. Donc, par édition, parce que moi, je serai d'abord la première personne qui se manifester. Je réponds toujours présent. Pour l'activité au papa Lobeli Bisso que tous à la obéissant, il a parlé à l'obéli fidélité, à l'obéli obéissance, à l'obéli aussi sur sainteté. Après, papa à l'obéli biso tous à la vie en consécration. Kaka na milulu yango mobateli mpate Abraham Ngalasi aponaki bilenge oyo nzambe abengi pona lotomo. Bon, ezaka idée au papa zui azoli na consacrer ba jeune parce que ba lobby ba jeune bazan d'église à lobby. Alors côté là ba papa ba comme kola biso nde to remplacer lobby en romoni azo consacrer déjà ba jeune ba diriger église à lobby parce que l'église c'est vraiment c'est le jeune. Bilenge kati na nkolo tomi pesa na nzambe po awa na église la louange Kasavubu Yesu nde molongi. Traversée 2023 na église Alliance de Paix ya pasteur Jean Kaouma mokolo ya samedi 31 décembre Bolanda. Pasteur Jean Kaouma ya ministère Alliance de Paix yepe atikali simate po na milulu ya bokati sinambula oyo tobengi traversée 2023 kuna mama na likambo ezande boko kisami ya masakoli ekozala samedi 31 décembre na ngonga ya 20h kino na tongo bolanda pasteur Jean za zinga oza zinga oyebi pa eno kino koleka te traverser na ozuba okende wapi ta oto bandake ngol boso traverser ozo chana mutubike na okende ambiance place bosongolo paka to asuna ngongana te yaka place okozala traverser okokatisa na nzambe alongolo sika zaki akatisa na ngambo mususu yaka adresse moko toza na ngokotoyo okouta na Delvaux okouta na Kitambo outi na Bandal outi na ma campagne eska tozali partout yaka tokoyamba bino tozawa na pona tina na bino tozali awapo chaque mardi tozala na prière ozwami na Ngaliema Kitambo Bandal pebisika nyonso samedi 31 décembre kolala na ndaku te po Yesu Masia aza kozela yo awa na ministère Alliance de Paix avenue Plantane numéro 2 quartier Joli Park na commune ya Ngaliema ma campagne référence eza haute tension na pembeni ya hôtel Joli Park boyei malamu. Pasteur Lems Landa ya église centre évangélique Oreb a bengi sibana na nzambe nyonso na traversée 2023 a lobi mutu azangate. Pasteur Lems Emmanuel Landa ya centre évangélique Oreb a bengi sibana nyonso ya bandal pe ya nzinga na milulu minene ya réveillon 2023 pona butu ya le 31 décembre nde akolobela bana nyonso ya nzambe oyo nini nzambe abongisi pona 2023. nazobengisa bana nzambe nyonso baza na Kinshasa, Kitambo, Bandal, Matunge, le 31 tokozala à partir ya 22h
eza milulu moko makasi munene ya makasi parce que programme Exodus c'est aussi là les 31. Donc donc le 25 to sali break to zeliti les 31. Alors baza ngate 22h ba porte eza déjà au fungwama. Babiloko eza belé au salema parce que chaque le 31 nzamba permettra biso to pesa calendrier prophétique ya année prochaine. Donc toté lo banzambe plan ya nzambe pour 2023 mais to expliquer au nyonso nzamba zokanisa sala pour 2023. Ndeko kotikala kidiba te po 2023 eza koya na mbongwana samedi na ngonga ya 22h biso nyonso na centre évangélique Horeb oyo ezwami na avenue Mbafu numéro 88 na commune ya Bandalungwa quartier Makelele. Boyei malamu. Yesu aza mokonzi pe mobateli na biso. Elion kolobaki magazine ekomi na suka, mais totanga nanu Bible. Merci pour la confiance, vous continuez comme ça la biso vous avez belé pour nous Rolanda biso na magazine chrétien ya Lingala. Tous ces bisana bana na Nzambe nso wali ko tanga makomi na Nzambe ko tanga ba livre o eza publié na basali na Nzambe. Bole kana bookshop Bercheba kuna nde bokozo ba livre ebelé eza juste à côté ya église ya Mangembo. Et puis tu ebisi pe na bande connaissance ba Lingala kolata Janice boutique ezana pona kolati sabino. Tout ce qui a pour le magazine chrétien à Lingala, bossa la biso confiance, ni bosso continue comme ça la biso confiance et to ko sepeli sarabino na o etali bana Nzambe. Ciao.